Yaya ex-danseuse Yaya Nabiso Nyoka Longo Vie Bombas Nana Moulenga a porté Vie Bombas plainte. Plainte en a porté Ngape Pesinga Mutuko Sona o comprendre. Est-ce que Vie Josa a Bodisa Mwana Akima to afuta Mbongo te to ngeni na âge ya 16 ans abandaka déjà Kubina. Nana Moulenga Oyo aleka pe pa ya Madilu système. Alors, elle a rencontré toute son histoire depuis l'âge de 16 ans, mais le comme on dirait ba musicien surtout ba kota université moko bazalaka presque ndenge moko ba kampasala ya kanai on dirait ba yokanaka ou bien sur un musicien il faut la ka muto ba kanai. Bon, moi ce qui me cœur Chicago a commis une grande dame, hein, Mama Mukolo, ma beti ma solo wana na lingi totala makambo alobe qui danseuse yakala parallélisme na oya Chicago okozwi yango na ndenge nini. Est-ce que c'était important le makambo oya lobi pour na Nyoka Longo pour na Madilu et pesinga mutuko soit totala ngo ensemble ngai na bino awa na émission ya lelo. Lo bana na biso bazotanga te bana nga baotanga te ya Josar ba pesinga imbongo te enveloppe ebungi président Josar alobi enveloppe à $22,000 papier yango osangwe panzani ke bino na mulenga funda vie nyoshi na parquet pa Asani wa Lusomba Emmanuel. Papa oyo asala bandu babenga emblème ya amwari ya pays na amwari ya paix, justice et travail. Les loups ne se mangent pas entre eux. Donc le quoi les loups ne se mangent pas entre eux. Donc les loups faut pas lire biso ba antilope. Donc ngana komaka lokola dans ces indé ya lambio. Balongwe okedeze kabwani nde Madilu akendeka sali ya yem Madi système liboso oyo bini pa Madilu système nga album na bini pa Madilu système ezaka nga abi sala demande joko tazaiko lelo ezalaka na kanga date ngo ezaka le 17 décembre 1997 kayo ebika chose mosi kitoko mutu nyonso tanga zo ya zo bule kamba moko mwana yo ga esa zo telo na kitoko no bonzo ga ye imagination na illusion na amono de choses bon ngai tangu na mona kike na monde de musique j'ai gagné l'autre au contraire na ofende ba humiliation oya boyokei bo pesanga transport exact bon tant bandi sikawana ko voyager en tout cas vraiment dividende tango ya musique penza. C'est comme si tous les leaders baloka kesika moko. Donc il fait na koyo kolobake. Si bozu bana ndeni. Kasi na botinde bana wana bénéfice nga na juna musique. Oyo lingo yeba wala pour ça songi. Bam. Moi na ngali bosu na bote na saison. Po babi pa doko wala 14 ans c'est lobe formation nga na mukipona. 14 ans en 1995. Eria Jean Ebimi. Nazalai na Tabake nazalai na 13 ans. Tant ya Jean Ebimi na 1996. Nazalai na 14 ans. Ngala bota mwana ngali boso na 15 ans. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memel bino 3 gammes na nga ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika pour na chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango. Ba gommage ya nzoto yango yo
Jean mosusu ya bagomage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi umwa maboko bakude wana nyonso yango gomage. Et puis bakofre ezali awa lisusu ya batampo mpona bato babetami batampo me ya sika. Et puis naza ba gel douche mosusu yango ya te caramel. Et puis naza ba gel ya te métissé ya te banane. Naza lisusu na savon ya sika oyo ezolongola bamami oyo ezolongola bapoche oyo ezolongola batampo oyo ezolongola mpe banduta yango à la base de tomates. Naza lisusu na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc eza mutu mosusu tete alobi te nga naza besoin kopakola mafuta te nga besoin kotela makasi te. Donc arrosamena na besoin ya huile donc à la base de tomates ezali awa à base de osimbi elimeti pembeni esase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na émission oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolo la makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo tolobaka lingala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbala liboso otala biso mbala liboso omona biso tosengaka na yo osabone soki osabone kosuka wana te tosengaka na yo fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso te landa biso lisusu na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube et pas wapi cette fois-ci okobeta Afrique Masolo TV osabone pe una bien sûr que vous allez pas lisusu na TikTok et pas wapi okobeta Fiston Pelende ozubiso na TikTok yaya yambo tobeta totikela obeta lisolo totala ensemble ngana bino lisolo oyo ya Nana Mulenga ex danseuse ya vena biso no kalongo oyo azala akoma président ya Sokoda après makambo esalamaki wana ye na Blaise Boula il a remporté procès il paraît que Sokoda komikaka ya Blaise ya vena biso Jossar Kalongo plus de 70 ans d'âge, à Mokolo ya Koffi Olomide, Aouti Kobala, Abali Mwana Moukie, et ça n'a pas posé problème. Batoubaye komi tout na kame, pour n'ani niveau sur Abali, balobeli angote. Kaka tango Koffi Olomide, kwa na kona mana Abali, Sundi, Mamasi, et pesi problème. Et pesi mutu koswa. Baike babala, bambila bel babala, et pas bataboula, et rocher. Maman koutou ya marque tabou, azalaka danseuse. Neye maman alobaka, ça n'a pas posé problème. Pour la nini ka Koffi Olomide ton Abali et commis problème je ne sais pas parce qu'elle a Koffi n'est-ce pas parce qu'elle a Koffi pour nous kalongo ba uté kobala ils a problème maman oyo Nana Mulenga lobi ba musicien bango nyo surtout c'est comme si bazaka na virus moko basala ba moko génération en génération qu'est-ce qui s'est passé moi la moi oyo banda qui danseuse na ye na âge ya 16 ans Amela Diamba ou de combattre na niveau donc abimi na avion na soutien pas mana kaleso akatu de la tibilamba imité makambo alobi abeti ba réalité o eleka na vie na yebo to obo yango te ça ba réalité à vie o communauté kasna côté yango motala et pesa toli na baleki ba ekoya koza la danseuse ali musala ya mabete ali musala noble aponi yango za danseuse y a pas de souci mais ezala ba biloko mususu est-ce ça quand même important ce qui est comme le passé à kozongela yango ya kozongela yango sikabu est-ce que c'est vrai que ba danseuse mingi ba leader ba groupe na bango bazwaka makambo na kati na bango
Est-ce que ma danseuse abeta to ka basole belé ba danseuse ba bala kate tala après ba danseuse bazaka na vie mala muté pona nini bazwa bango ba chance na ipa ba leader na bango. Est-ce que ça la solo to ya lokuta mais Linda Mundele abala papi Kakol bala foyer na bango ça marche très bien. Tolobani pourquoi ka papi Kakol azana no pas wear son azana musicien ya ngonde ngo na sandengwa on ne sait pas. Bon. To peut contredire ba to te la ba danseuse presque belé vina bango et kenda pena boulou. Moi j'ai pas de commentaires à faire na proposé pour l'élément on la troisième session on a plutôt dans ensemble. Est-ce que basio basala ka musique c'est facile que ça la musique on s'appelle mbal nandako à moins que yoza musicienne mbal non pas musicien toza manager peut-être mbal no manager na yoko simba na ebité mambi la belle lobara que moi sur ça la musique na libale simba kate so ba manager est-ce ça qui a raison toi ça qui a tort makambu ni ba leader basalaka ba danseuse na bango to kola ensemble ngai na bino Nana Mulenga ba vérité abimisi ndenga za ipa ma dilu system ndenge azalaki na nyoka longo bana oyo abota banani batata bana wana. Est-ce que makambu oyo ba musicien ba leader ko bota ba danseuse ba lelo e bana bana kala kolanda mami Nana Mulenga ensemble ngai na bino. On va découvrir cet élément ensemble ngai na bino total. Est-ce mon message est là moi bana poto ba fan na yo. Ah, message ezali bana poto ba fan nga nyonso o balingana na Mulenga. Nana Mulenga zana tara pe ezali. Mais na komande mama sikoyo. Akoma mama moyena bina liso ezate na koma pe maîtresse ko former bana ba danseuse. Donc kobina pena bana bakoli bokiloni na kolinga mona mama bokiloni ya zo bina kuna na kola. Et ko sa kitoko te. Bangundi stenda bangunder nyonso mama nana bino Nana Mulenga matoka zeze yeyu. Mama nana akamona komi nini obotami wapi obotami na famia bana boni outa wapi. Ngai na za mwana ya makala na baba la feshi makala ya université à Lafayette. Côté à Lafayette. Et puis naza na famille Mulenga ya papa na ngai na ngambu koto pe naza na famille mama na nga aza mutu ya kananga famille Kalamba. Nga naza kota papa naza na famille ya chef coutumier kote pe ya mama tozalaki na koko na biso Kalamba Mangola. Naza na famille babota biso 10. Malheureusement misusu batika biso misato tikala 7. Tozali na libota ya 7 filles 3 garçons. Oh mama boti biso. Voilà bozan libota bana 7 mama nana bana mamba ba se pepe ba yeba tom suma niveau d'études na yo et siko suki na mwa biki yango ponga tom so suka na na suka na 3e primaire na continuer na mulemla ite mama nana koma kichiwa. Oui ngana tanga ki pena na za diplômé na D6 na 6 na mécanique générale. Yo moi social mécanique générale. Non na yo rango za solo. Oui, ezala solo. Ni poussa ki yo. Non, le problème c'était que papa nanga azaki mécanicien et puis ingénieur banda obongisa na ba bateau. Na compagnie TFC à Demoulé. Siko tellement azaki fille chérie na e. Tanga osala musala na e wana nga mwana mukena zaka wana. Nazotala omona pesanga clé boy. Pesanga boulot boy. Pesa boy, clé plâtre, lunette. Ah, pesanga cousine bo na oyeba na okanga. Ah bon, il faut na sala métier ya papa. Dona minito de courir te boy. So courir ye awa et pas ye pas ba voisin awa ye te donc mbala momba. Tenga aza makambo ya mécanique eza mambo ya courant te. Mécanique na électricité et abilo mibale. OK, na comprend. Ngana Toto longo la place wana. Ah donc oza kotaba mituka voilà. Tuka. Donc na minito so ina zui pani. Mbala mona mana na comprend te mutuka zo pela te mbala mbala moko. Bien sûr, ngana sala spécialité na ngeza yes Toyota. Donc si ozu en panne na koyeba po ngamo mutuka na ngaba banda okamwa
so feasible sote ngamo na kofungola kapo ngamo na landeli yango soki pe o boîte nga pena bato batekaka bibende ya mécanique bali angala te ponga mona yebiango. Est-ce que eloni esaki tam so progresser na musala wana te yaki facilité koza mwasi po million na mingi ya mibali yaki facilité po na yo yango abandonaki yango to pourquoi olandelaki yango mingi te kasi tant on a vu diplôme na kendaki na salaki pratique nanga na so ezali nini ku compagnon nini Onatra na première rue d'Ilandos na salaki pratique nanga kuna et puis na tangaki na école mateta tant na vu diplôme nde esalaki ke na zokene nanga ba pratique nanga nde nakutana na lambio pe ya sonam to banimba moko ngunda nde nakutana kina lambio na ekotala nanga rep ya Dindo Yogo na Wagenya tango ya Yogo azo répéter pe ya sonam ya bango mibale nde na kotaka babio nani akoki kobina po bapesa ye mbongo basepelisi nazali mwa mukie mbamoka esprit kaka po oyebe eloko soki nzamba te na nzoto ya mutu ebimaka ta yo moko omona kaka ta na wese ebimi to na kota na bina en tout cas moyen ezalaki te bamimanga na likolo nde lambi ayaki kozwa nga amemi nga na ok jazz tango Francois akufi na ye nde tozalaki na limité na 12e rue na Maki tango ekomi mbilinga bana ok papa Simaro akei biso tokendaki na Madilu na ngosuka na mwa muke kota Madilu wana nazonga mwa muke kote ya defendi doyongo parce que lelo batu balobelaki mingi te na yebite ofana ne batan combien pona to ata mwa mitu ya mibali bon et pas ya yogo ezalaka te kina za danseuse ne effectif bazwaki biso na sorti moko ya studio Mama Ngebi donc nga nakomaka lokola danseuse nde ya lambio ndenge lambio mpona utaka majorette ya Coca-Cola nde lambio azwaki ngai nakomaki lokola danseuse na ye ya groupe ya lambio ndenge bafiotu bazalaki na banyonyo c'était ça. Donc pas ya vu penda ya yogo na kotaki te na yebi yango pe na kati te. Voilà ce que tozongi siko lobite bazuyo bamimiyo na orchestre no bilambi la bazuyo siko pa ya yogo akena yo na orchestre no lobi wana OK jazz ya Franco wana déjà Franco akufi OK jazz ezalaki ba papa Simaro bazalaki ba papa Ndombe siko bango balongwe OK jazz kabwani nde Madilu akendaki asali ya ye Madi system nde tokendaki pa Madilu album nzembo alibusu album na bina eza ya Jean na suka kana ya Jean tato sali ba tourner nde na yaki nanga na jongi na kotiza ikola ngalanga elenga kobina ekotelio bandaka mbala moko bini kuna pa ya yoko oyoko sepa na musala ngolo ko apela mbela ba formateur ako mema yo ya linga wana oza muke pembe kitoko ako sepa te ya Jean bangundiste belé na bangunder so bayebi baya pula de Versace bayebi atal wana mulenga nana na oka kelengi nango makasi po nazalaki soki na obina na mona pena keza donanga ya donanga mécanique na lingaki na imiter papa mais nzambe ataki nga do ya mécanique te na nzoto nazaki na do ya ki artiste yango moniti lelo azare pa nzambe ezalaka te soki eza ya yo te okobima te soki eza ya yo baoyeba yo yango preuve ane yo ye lelo awa. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on explique qui to quoi. Ce qui on linga imité, mais oya yonzamba chaki yango nde bimi. Siko tango ke kuna na orchestre ya Madilu System. Madilu System kuna oki okuta pe ba danseuse, loko orchestre créama ki sika. Yo aki danseuse ali boso to okuta pe ba danseuse kuna pa Madilu. Non, orchestre ya Madi System tango ba kabwani na ba papa Simaro. Ba seli bana OK, ya seli Madi System. Tokendaka ngai danseuse ngai moko Volvo na chanteur Babel na drummer Adricha Tipo biso nde to forma penza orchestre wana ya Madi System nde ilambi zo kende yo ebiye
azalaki chercheur ya badanseuse nde abandaki koya na badanseuse mosusu wana yo oza sikoyo danseuse ya liboso kuna nde bolongwe kuna boke sikoyo ozalaki obayina okobina yo moko to oyaki mpe na besoin ka baninga baya bakompagne yo album nini ya liboso oyo obini pa Madilu System nga album na bini pa Madilu System ezaka ya agent mais na voyager ebele ba voyage ezali tellement ebele na bini pa Madilu so otali ya album mobimba nazali to bana pe ko voyager ba makambo okande ezaka bo voyager ba salaire yango kande ezaka nde na retour tant tozongi nayaki okende na nga concert ya Zaiko kande totambolaka non samedi lelo nakende nga Kipwanza nde nakomi nzoka bato bayebaka nga bayebi nga na miyebi te nde namoka pa Dudu abenga wana bureau ya Zaiko ezali na nsima bapa Pierre bapa Monzin wana seke makutu mukie ta tokota pa Dudu abina nga est-ce que oyebo sala demande nga na bi oui natanga abi sala demande ozokota Zaiko lelo ezalaka na kanga date yango ezalaka le 17 décembre 1997 donc na set wana ba pepena ba entra afdel wana nde yo kokota Zaiko na yo kota Zaiko nakuta bango na ba voyage na bango mais tango nga na ye babinisa nga toyebi kande ezala bande touche o répétera me babinisa oteti conseil moto bina na Milouze boy président avant de telebi mona na zo bina te ndenge nini Dudu mona na o lelo to meka nzoka ko meka ba meka nga na basalaki ba blague te bazwa kyango penza nde mbala moko ezali voyage à 4 danseuses bakati bango nyonso tokekanga na Nina Nina lingisa bino mibale nde to voyage kisa wana oso okoza na mémoire wana bo bina nini wana banu na set wana tambo ke voyage wana elo ni ya succès po Zaiko toyebela wana mabina wana bo bina pena nini wana biso tokei eloko ya succès ezalaki avis de recherche album avis de recherche baselango na poto baye nde eloko concert ebandaka kobeta yango wana avis de recherche moko bazwi banzembo ya kalape mais beaucoup plus ezalaki promotion ya avis de recherche promotion à vie de recherche au voyage de Ana Madilu oyo kotika Zaiko boye voyage payé bakati baninga boke mibale décembre 1997 wa boke mboka nina Zaiko mbali Mbujimai ngana nina bagome tous les danseuses pona kutaka bazali lokwa na 17 danseuses nga ngana ye na komaki 12e bakata bango nyonso tokenda 2 wana boke eleka ndeni na ba voyage nde bokendaka en tant que basi en tant que danseuse olalo la muki babili loto okemboka boy e bando oleka ndeni kuna tant bokomaka kuna po loto yoka masole bele nga baki nde na zuyo boy na kutikote bana mama bayebi na kasongi songi nde na fandi afona tonga makasi pona zo resiter makamo nga zoluka tant bo oke kuna e bando oleka ndenge ni tant bo bandi sika wana bon tant to bandi sika wana ko voyager. En tout cas, vraiment, dividende tango ya musique penza. C'est comme si tous les leaders baloka kesika moko. Donc, ici na koyo kolobake na bénéficiaire. Et le rote to voyageaka. N'était pas Madilu même Zaiko langa batika na bango biso. Tambola na yo. Sokoza muto ya betisa tchel. Donc ici na koyo kolobake na bénéficiaire et le rote to voyageaka n'était pas Madilu même Zaiko langa batika na bango biso tambola na yo sokoza muto ya betisa tchel okesa ozosala ba makamna ya ko betisa biso lokwa tozaki bato ko betisa te nde résolution nango tozwi bana sio bozwi bana ndeni kasi na boti nde bana wana bénéfice nga na juna musique oyo lingi oyeba wana po za songi bam kisonso onde bani mwa tongo makazi na
résultat kamba moko ozwi bana wana ozana na bolenge so ozwi bana ngo lokwa yo mo epesi so mwana nga liboso na bota ye na 16 ans po babi pa doko aka na 14 ans selo be formation nga na luki pona 14 ans na 1995 ya Jean ebimi nazalaki na ntango nake nazali na 13 ans ntango ya Jean ebimi na 1996 nazali na 14 ans nga nabota mwana nga liboso na 15 ans mwana liboso yo kobota na zaiko 97 ani jeune fille nanga nabota ye na zaiko nabota ye na musicien Volvo wana yebani wana kisongisongi eza te wana bana membre nde bazwi information mais nga lokwa na songere nayebi ke Volvo mutaka mwana yango moi nayebi so bana après wana nabota ye bana mibale nakotanga nkombo na ye te omonde fali popo lobaka kata ya la popo ya la ba ibana ya la ba nabota ye bana mibale Steny Tombe na Deoli Tombe et après makambo ka yo ebika chose mosi kitoko mutu nyonso ntango azwi azobule kamba moko mwana yo ga esa zotalo na kitoko no bonzo ga ye imagination na ye illusion na ye amono des choses na zemi do fatia ko azemi ndo mwele na kuma malgré ozobota ndenge wana ozo continuer ka kobina oui so ozuize mo pemi na boti na pemi na zongi nga na boti bana nanga nyonso na muziki na boti na pemi na zozongela kaka bongo zaiko orchestre moko ya munene ebimisi ba star ebele bato ebele bozaki lokwa grand monde siko na ina yeba à propos ya bino ba danseuse nde bozalaki po ba danseuse zaiko ebele waki tangiranga na ba période yo zalaki wana ba danseuse a succès nino wa robina na ba période nga zalaki wana tozalaki na Jackie Bebeto paix à son âme ma grande sœur tobotamani mukolo moko le 3 mars tous les 3 mars anniversaire na nga na résonnaki toujours paix à son âme tozalaki na Florian Mangenda mama Kulutu obi bao bayeba na bakenda sango bao bayeba na te na otanga na nga bango te tozalaki na Nina Lengisaka bao na yebaki o bakenda sango bango wana mpona ye kokuta Rosette Kamono atikali na poto alungwe na ye bao nakutaki yaya na nga Tantine Florian Mangenda mama Kulutu ke je sali na Nina Lengisaka tango kuti ba onga siko na ngina yeba tango komi ko bino koti na musala ngo malgré l'ambiance azwaka yo a pied levé mais okoma pe ko tala ba orchestre mususu ti okoma pe ko tala ba danseuse mususu danseuse ni pe soko tali azobina ezo inspiré yo au moins pe neti ya robina pe ndenge pe yo pe fo tom mususu et puis soki oza idole ya Florian Mangenda ozaka professionnel po ayebaki pena makambongo donc yé muto bande ko espio siko batango bobina zaiko ba guerre pe entre bino ba danseuse la kati bota pe côté kuna quartier la tezali côté boye pe bana oke bazali côté pe boye ke ba concurrence batango na banani bo sa concurrence mabina bon période wana net na génération nanga tozali mingi guerre na ba danseuse Papa Wemba na quartier latin donc vive la musique na quartier latin donc tubanda ba guerre d'esprit zala bo ba miet chege yango moni tolekaka na émission moko boye ya problème kendo ayambaka 3 personnes o na gagnera bango ezaki miet chege Koko Maria na ngai c'était ça wana ba guerre ezalaka mais ezali ba guerre le kwa ya lelo te ya kofinga na te biso zali na ba guerre moko boye eza ba guerre ya scène mais soki tokutani na balabala bato baomona boswanaka na tv soki tokutani namoni baomenase collègue na ngai Koko Maria to miete na oleka te tozalaka na bolingo yango moni tobima toyebana po tozalaka mona membre leo tokende place boye tomela ensemble boke bosangani bato siko baokamwa bato bayokanaka te baye bwati bango misato boye ndenge nini c'était ça eza ndenge moko te na ya lelo komi kofinga na benjir respect eza te omoni balider wana oyo biso tosalela bango mosala malgré badéfaut babétise oyo biso tosibir na bagroupe wana
mais il faut respecter état que nanu papa mukolo aza plus âgé na koki koleka te na finge na baba insanité preuve ane mobali nanga a mukolo na banana ko respecter na ko manquer te pour na ota nanu ya aza mukolo aza a commis déjà na pembe na ba 60 nga na za nanu na ba 40 na lobi te na 40 ans pour dana le 40 ans na zo le exemple yake na ko finga ete mais wana sikoyo eza likambo bomba te phénomène makambo ba président na ba danseuse tango côté orchestre ba président kolinga ba danseuse ba makambo wana soyo kaka ba danser fo ba meladiamba et puis abina na ebite motivation na yo na scène avant na kena makambo ba président motivation na scène ya ini na vo mata na podium obina est-ce que yo po yaki na logique wana ke fo nous aller au mela masanga po oza motiver ngai motivation na ngai na monde ya musique ezalaka masanga na ndo milaka masanga jour ba melisaka nga diamba na eba to uta voyage à poison ya poto toye tokendaki toyaki topemi après 2 jours tokemba la moko Gabon kobeta na concert ya nani ya makambo ba propagande ya mama Edith Bongo na Oma Bongo de tobetaka kuna siko fallait tokende kobeta ba loger sur l'hôtel mode elite baya nanga ba deo pondo ba Willy Bula on appelle ba mbote bazwa ngai mulenga yaka to vandi kaka ba bazo tambusa kandi ngezala bazo tambusa ba tambusa ba mo ba bengi ba benga ba mise ba kitaba kende kolia ngala zaina chambre déjà na yoka ki chaleur na longola de bilamba na soutien na États-Unis na string na États-Unis tango ba bengi tondala la chambre mona niki mwanza na tuni atate to nini kuti de ni keke mulinga ngade na kitie toke na restaurant jo en fait tole mais tole moi retard pour kolia mbamo ngala kitina collection na soutien ascenseur réception ngawana na kotambola na ko ozai na kuita diamba te mama mbala liboso na melelo ko na melate na vie to komika na restaurant président bina yo o mwande ngo kiti na zata kuna te so bolobi atake pesa elutu nga kuna kie ko sekana ba ko mimanga ba lakinga kitalatala na kitaka likuna sete so ni nawe so bandana na loba eloko wana nga motivation nga kaka masanga whisky pe na melarate omwe ya marula mena linga mingi ba bière na biso bokoko ya Congo ponga pena na za congolaise 100%. Siko yana na awa na nga sunsuge bandi. Na bandi na kote ya vie ninja. Wewa vie ninja moto kuna vie ninja tikio kabu. Vie ninja akokaki ko bimananga te. Ponga na zaki fille chérie ya mama Bia. Pire chérie ya mama Bia Oboya informatrice nae yo fundara bato yende nga zalaki wana nga na nga mwa mukena ndo fa na ndaku ne yenda obokolanga nga zo diplôme na ndaka madilu na yolo mama wana mutaboko lingai soki madilu ameminga boy tona oyamba mo fure oyi ezana ba péché mususu yo ba péché wana ozo bombango ozo milati sama okota li felo pour rien culpabilité na lisumu moko culpabilité ko tout mona ba mindele ba lobeza malamu donc okota lisumu ozo lisumu moko oyo okotela ngo li felo okende kozika na makama mike oke soko lobi ngo kuteleki na ngonzamba bi mwana za mayele na bana kofunda mebi mwe to uchibu ate ya tunini ngate place avandi ya yebi mwana ependa ngai mebi mtaboko langa est-ce que tango yoko yasko na zaiko tango yoko yana zaiko kuna zaiko pa olobi na biso déjà ke oso botaki mais avant wana po balobi ba président ba konyoko la ba danseuse bekeye zongi mikolo kute comme ba danseuse na ba président ba vidéo comme te omoni neti na zaiko pour dire vrai oye biso sope biso masolo pour dire vrai na zaiko langa j'étais trop belle ngana kota zaiko 16 ans moi na pina soko telinga na clip ya nous y sommes
kolobaki na président Joussard o bobima to atabengo non. Ce n'est pas que bao bazaki na balekinga na kitoko po période nanga na zai pena elenge. Moi si je na bimi na baba ba sirène bana ba Hollanda. Mais voilà pena na miso nzambi. Mais na ba orchestre leo ba koma opekisa ba danseuses na ba musiciens baza na bolingo ba pekisa bango. Bino ya zaiko yera ite. Te. En tout cas, je sais à côté wana soko lingani na musicien. Ata uti wapi. Aye hôtel bino na ba chambre akuti yo olali na miseki ngandi bo mobile na yo. Lo bana ete. Etali ete. Bengi ka ba chef na ba sololi akena. Ajane intérêt na bino ta aro lo bandeni. Ba balobaka bongo ba intérêt ba danseuse na bango. So kanga bon po ebike baza yi. Alingi maladi te. Pour ceux qui va juste tamboula boulou yeke ko par-ci par-là. Obi ko fongo linge eloko moko ya bana mama. Do ba président de ba coinsa ka ba danser zona zo ba ke oyo bo na ngai. Soki da mise bazo zo ye aruyela nga maladi. Donc ya rapona bongo. O combien? Na komi makasi. Babi top model maman Angel Diasuka. Na pesi no mbote na papa top model siko ozali ozo ya kini to monana et osa vraiment ki to makasi babi top model moi si toko na pesi o bambote belé yana lelo danseuse aza sujet moko boye ata pe batango bo obina wana ba parents ba olingotinda bana ba on a danse te na bosa ni kutu tuna avana kena musika na question o na ndako bando loba nini na bo mwana nyonso wana oke ko bina oke mpe komina zemi na ndako bando loba nini ngai papa na ngai tango yokaki na obina mais abia yebi papa nanga lokota babingambe nyonso ya famille bayana marqué babeta madilu ndi madilu azwaki ye basololi alobi kobanga teza musala malamu papa yoka ekate bakumbinga bakenanga na kimi na kevandi pa yana biso ya madona kamubutu pona sala musala nanga lezi papa ekola nanga kuna ndi madilu azwaki nga abombinga na marqué pona zaki danger so na obina ba fleur ezo kita mupepe nda bomba kinga na ndako na ye nda eko benga papa siko ba sololi na kimia voyage nanga liboso ya Kaungula tokenda Kaungula tembo ba voyage to sala kuna ba kabela nga ba desha ba diamant selango liboke boye ba vie na biso ba pe na epte so ba kufa so ba zakanvi ba ya Luzon Juma ba full de foule na vienne biso nani baza Timbul bazaki belé donc ba pesanga ba super na maman Marie Mosej ba pesanga ba super ba pesanga ko na outil voyage na ye na memeli maman super na eli papa ba semble ba costume na eli ko li papa moko boy abinga eli papa na oke balolongo chaussure akei na ngomba mamu tapesanga ya Luzon Juma na ba Borselino akina omba moko ba seleli yango sapatu na ba to kala bando tonga ba chaussure nde papa grifa ali azaka suka leti yango abi kombo nango nana nde ayo sepela na musalango mbongo pe na jweki kuna bando kabela nga bomona na yebi na nga dollar te tala liboka dollar nga je na utika voyage na na ndaku papa azate bonjour mama na kozamba mutuka na ke papa na bureau na musala na ke tikele nyonso na uti nango voyage donc na zaki fi chérie ya papa mais ko na mulenga tango oye na yo na zaiko langa obina o sa musala na yo bo kende ba voyage est-ce na zaiko kunda na uti to lobela ka yo na yo tangi biso ba voyage wa malamu o etiki pe ba souvenir a kitoko na zaiko na kenda poto to voyage na album ya Poison voyage wana nous y sommes des ebota qui voyage à Poison to voyage qui album à Poison basala kiango kuna mais kolubaki o bwe nga bayaka koyambanga na aéroport tala batu na babisi po biso bafutaka biso kakao soki boza na poto boza na Afrique bokei wapi bakofutela bino kana Kinshasa
mais soki bafuteli yo na Kinshasa mbongo ngo na koko lobangwa wate na koko lobate donc eza ba mbongo mo boye à l'époque Ange bimaka ko somba même pas Ange bo sala 4 mois bo sala 6 mois Bo mais bo uti poto boye kaka salaire wane matrate ki tarate bo ut Afrique mais ba mise ba ozwa koleka bino na ok tout na bango po ezaka mutu na mutu akoti bapesi ya yo senior bimoke tout na ndeni mais soki ezake bazwaka ya malamu mutu soki aza malamu eyebanaka kaka yo moko omoni ndako na nga nde mobali na nga tienga standing soki ezalaki pekeni na miziki na bandaki kobénéficie nde mosusu naza boye te nde mpe nakutana na tata wana te tokóma makambo ya papa po papa ali mpe ya moto malamu so tofandi po papa alingi moto mosusu akolinga nde bamasolo akala ote me papa ayebiki oza star mosala na yo esenga kaka toya topesa yo balokumu wana sikoyo eloko na ngai kotuna yo eza boye mosala wana eopesa mpena mbongo te so bokei monta kaka wana me bwana osalaka pwani kolinga yango kaka koyebana deja leadership ese ekotaki bino koyebana kaka bovanda to ezalaki ni bozali mpe kodeklare mpe basalaire yango te mama eza lokola yo ozwi boyi na ndako boyi wana soki olobi ofutaka ye te akangi bisaka na yeke ye yo koyebisa ezonga na makasi azotala baintere na ye odeklare ndeni mpo ata odeklare baopesi yo te mpo bao bayaka ava yo badeklaraka bazwa yango te yo ozwa ndeni tobikaka ndenge ezalaka na barelation mpo ozali kolangalanga eza na barelation ya bato ya solo neti na barelation wana ovanda bomona vie kingandi ayaki obeti mwa matolo mwa basa mwa badesa me kolobaki salaire la soki nalobi yango nakokota nakoloba lisumu namema lisumu te mpa nzambe mpo nakomema na nga lisumu te nauta biso bapeshe mosu eza bapeshe ekondanaka bato eloko te mais sikoyo nana molenga obina na zaiko wana mpe baorchestre mpe basuccès yo mpo obina kuna me bamaison mare ye bawenge mpe ye baboye na boye est ce que nana molenga atikala korefléchir te ke nalongwa nano mpe zaiko langalanga nakenda na orchestre ntango tokende poto kofi azwaka nga na poto nde tokekini boye nazwi yo obina epa na nga na 2000 ans na 2000 wana nayaka na zemi na nga nabota mwana na ngai ya moke Steny nabotaki ye nazali na bebe na omelisa ngai bo lokola kofi abinaki quartier atalaki quartier la te sorti na nga kuta ezalaka na cinéma ti okofi atutaka shege kofi abenganga nana il faut to préparer concert na yo ngai te président na oprépara ngo nga moko mpo nga mpe na makambo yango ya miziki mpena so na bi na préparé na oprépare so nalobi ke nga na badanseuse na bamisi ebele bayebi nga na sorti na Cinemax Fally Ipupa Dicaps wana baegyptienne bazali baburo pela basoleil wanga nga azali so na bimi na obina boye bamisi balongwana na cataloge balola mwana babimi baye batala spectacle sorti na nge selama na cinéma qui plein à craquer ko fait tout à shege batuti libanda bazali ke obligé babimisa bati écran géant libanda po bato bafuti babiye bakoke tufuma te basali nini babimi ko fait bi vraiment batiaki R21 19 sali plein mulengo selende bon makambo ko yako leka na sima on attend concert wana eleki ngana na nga mwana nzambe ba demande moko esalamaki wana ba demande wana spirituel en tout cas na kokaki mulinga malembe ba moi bazana na confiance na ngomonde bafandi wana makambo oloba na mutema na bango fe ubimi pananga malembe ba moi malembe makabo oloba nga otuna yo olobite osai déjà sorti officiel yo mo préparer kango po batu baya ezala bien obini kitoko batu nyonso bazalaki basengaki yo nini po meja sa tubela oyebi te nga esa kotubela te nga mpe ezali bademande moko kaka do bamakambo mosusu tokobetaka yango awa te bon na mama abana
bana nga pe balanda émission makasi bazwaka balie ntango yo bwakelanga nga pe na bwakeli bango donc makambo mosusu nakoki koloba bango te donc bademande wana kaka okokaki nakoka te nasala même pas 2 mois na quartier la te na longwe na nga donc yo olingi oloba biso okenda na molenga wana siko nakoti phase mosusu mabina nyonso yobini ndenge otamboli makambo nyonso osali otikali kozala ata na singa loketo te nayebisi yo ke koko na ngai noko ya mama na nga kalamba mangola azaki chef coutumier na ngambo papa na nga toza na ba chef coutumier naza na famille ya bakonzi nalata singa luketo nalata te nabotama deja bongo naza na tina tena kende pa nganga pesa nga kisi pwani natikala kokenda kwa nganga te natikala koyeba o féticheur moko te mais batambo obino na ba système pe ya babala CSD koma lelo ko bwakila baninga maladi kusaba baninga mabe ekomela yo pe nayebisi yo ke nga naza na famille ba chef coutumier tango yo zobwaka wana bango deja bazaka na ba oyebi avion soki babwaki baobi anti-missile yo bando kama kaka ezozwa nonga te ezokoma to ekoma te nana abo en tout cas tokoma okenda biso parce que toza masolo ebela osolola na nyonso tu na zaikola ngala osali combien d'années na zaikola ngalanga nazalaki depuis 1997 nazalaki na boti na pemi mais nyonso do nakoloba nasali kwa ba 22 ans na zaikola ngalanga 22 ans zaikola ngalanga ba mambo okondani nga so na zongi moke place ote tango ke kuno sa ata 2 mois te ya nyoshi déjà na kofolo mde bayoka na kate wana déjà to yeba on bandaka oya finga muninga boye petit lelo to mona bango sika moko te est-ce que tango yo kenda déjà kuna koto na ngambo zaiko etikala indeni pe tango kokite ozonga indeni tenga ta una longwe na nga na vandaki na ndako na obokola mwana nga pona zaina bebe no nanda obokola mwana na zaki shenga tango mwana koli akomela kembi na bengi ya josa papa na ina zunga zaikola ngalanga eza patrimoine national eza entreprise wa fonction publique kasi eza lokwa tosalaka na leta obengana nga ndeni papa mbamo habite zonga et puis talent ya mutu eza teke bato nyonso basaka okei bazongisi yo eza talent niveau oyo ozaleli nde baotraite yo ndenge wana ya mpe na bamisu basenga bazonga na bango te c'est ça ozonga na o facilement sans problème oyo olongwa zaikola ngalanga na nini olongwaki to destin kotika kobina to olongwaki na kanda na poti kobina te nga nalongwa zaikola ngalanga na kanda te po eza orchestre malgré to natikaka kobina na vana na libala na nga na banda toujours kokende preuve anomoni video mo esirkulaki na banet awa ya josara azobina danse moko uti kobimisa wana ya awa te to banda kobina okana ye so nakotika concert awa te wana danse na nga wana tondo bina okana ye mais nazalaki effectif te nazali ko ndenge bango moko balobaka ndeni epasi teke mezaka bongo ozoya me okozwa transport te oza effectif te ozwa transport ndeni preuve ane ya jaki bebe to pe asona ntango akufaka mama na bango akendaki seke makatelaka elingala alobi ke jaki azalaki su effectif azaiko te sekema nde secrétaire eza te mwa ezaiko ekunde eza te nde bapapa abana bawili bula moto akunda jaki eza blaise bula zaiko mpe etindaki mwa contribution mais blaise bula nde akundaki mpo jaki bebe to abotana leki na ye wili bula bana mibale dadi na melina c'était ça neti nga mpe lelo oyo soki keo nabeli makasi nakufi bakoloba mobali nakunda ye nanazalaki effectif azaiko te lo likambo ya kokunda ata na reconnaissance ya mosala bosali wana esenga kaka effectif yango il faut ozala moto oyo oyaka 20 heures osigne kombono eza na liste nde oza effectif epasekema nde nga navandaka boye nakomaka komona ke président alobi bopesaka na transport mais okoya boye na concert yango ata babiare oyo bakabolelaka bato mapichu dembo azali na bcbg abina lisu te
mais jiba futela ma pitu de mondako yaza zaye wana zambota kamara nanga que je sali aux États-Unis zambota chira kenda otika ye na ba Virginie bukasa amoni ke bakomi kokola te na libéré banoyo baluka moye baluka vina bango na mikili c'est ça biso ndenge nga na vandi boye na koki koloba te ki ngai nana naza na bénéfice za ko je n'ai pas. Est-ce que lelo regrettera pe moi ba voyage au salandeti na ba poto wana pour kozonga et là on regretter bongo bonga vraiment tellement na croire na Nzambe tellement na yeba ke nyonso ezalaka ta Nzambe to forcer ndingi nini soki Nzambe aloba ke ngungano ekoki te ekokaka te ato forcer ya omoni ngai okoza na pasango mais soki nanu ekokisami te Nzambe ayebi teke na momana yo okende osani. Voilà, merci beaucoup Nana Moulenga po tozo kota ce qu'on a fazo ya kilelo parce que tobeti ki kalape moi trop to kota ce qu'on a fazo ya lelo en attendant na pesa mbote ya maman Nicole na misana ko benge maman Nicole ya papa Jo Malembe banda papa Jo akenda monoko komanga kilo na pesi ka maman Nicole Mbote ba courage ba condoléances na yo na pesi maman nanga na France naza ba maman belé o ba kiparanga ba landaranga maman na pesi o ba Mbote belé boze belé o bolinganga maman maman Matimbo Kongo Mbote na yo papa Giginga la Mbote ba tunyoso ba linganga pesi mo Mbote bo like bo partager émission to komo kende mke vers la fin Nana Moulenga ba ninga no ba danseuse belé ba balité batikali ka ndengo wana na misana basapo bato musu ba mona banka oyo alekela oyo déjà ba simba et comment ende nini yo peut se retrouver que malgré carrière nyonso saluana ozo siko papa avant de sosiko na kimia parce que yo moko po décider ki siko na ina fanda kimia zanda kwa libala ozo ki conscience to ya kindenge bon ngai tangu na mona kike na monde de musique je gagne rien na mona ke pa mbala nga suna na posa 1000 na ozwa 2000 na ozwa 3000 na ozwa pour que ça n'y kuna no que ça er pour nous gagner l'autre au contraire na ozwa ba humiliation oya bo okei bo pesa nga transport exact na zwa transport na za ekola nga te soki na zwa transport il faut na kende ko yebisa président na transport mais banana linga mbala nga vie ndenge olobi ke ba danseuse bazana mibali te oyebi ezana ba danseuse ebele ngana lubarango po babala eza pasi onani po biso to yaka omoni musala danse eza métier noble na poto ezana batu bazo vandela ngona ba appartement ba otongela ngo betage même na ba Afrique na biso ba Kampala muke so okata na Brazza au continent de la danseuse ya roga au Kamwe et l'équipe bandaka ba musicien belé na Congo siko ba danseuse ndenge bazawana les malanés nini bazoya na ba idée moko négative o ko nuire bango moko dans les jours à venir danseuse azoya alobi papa Josaro ndinga zakamulai bo femme kangana no bino moko makambo baloba te ba danseuse bino moko viola ka ba président za solo omoni problème eza boyi ozoya ko bina tozoyela mobali ya bato te bango bayaka bongo omwa mfindinga kakane fali ayeli ne ko bina te aye fanjo kaka et comme ba danseuse ba koma benage ngane na abona ko za chef ten net na team wata ayeli ne ka héritier ayeli orchestre te. Et puis période na biso zalaki po ba mona danseuse na boîte to danseuse na bar batie musique a teleme bando bina passé est-ce que Fifi Boussa pena ko telema na bar a teleme obina maman ministre to zina bilao lelo Rosette Kamono a combiné prophétesse nzamba benge mbangu bon point pour la musique a gagné na été tika na sela nzambe na ngana futa taba baba nyungwe belé o na kosa nzambe c'est ça donc but c'est ça que ba danseuse ba jouer na idée ya kobina te ba jouer na idée ya ba leader
yango mo ba danser mutu lokwa nga nana tale bela ba tatouage et puis na se disciplina na ndaku nanga awa nde na vandi awa yo moko moni courant zate mikolo courant zate machine à laver moyen c'est les zate okutinga na oni kabilamba mobali nanga faza propre ala tabia donc na ndaku nanga awa naza nana ya mama bana soki na ke milieu musical kuna naza nana ya danseuse je respecte mon mari na pese ke ba kilo na nyonso 207 na ngai akenda kolukela ngai yeli ngai na mankaka ete na finga kaete mais ezana ba danseuse azu mobali mobo nzamba atindeli atien politesse liboso amiche ye ngai ba yebanga kombo eza na star ngana aboy tambala na aboy okena de bikuku na ndaku na bino yango ba otula ba otula ponga na tikala kotula te ngame milelo wawa kaka ngame milelo so okepa babokilo na ngai babokilo na ngai nyonso ba episo nana c'est une femme idéale. Elle se respecte. Ikampe elate lipeta msusuta lelo nengo lati kitoko. Ezo banate danseuse komi kalezaka danseuse ala taraka bilo amikuse kana scène. Mais lelo danseuse zo late bilo amikuse ti papa bon. Bazo tolate. Les qui cherchent. Et que ce fois bimisango pour ce qui est caché même Bible le bien ce qui est caché est protégé. Yangwana. Yo suko zo bimisango déjà. Osa na protection te. Est-ce que mobali oyo aza cadre na société moko boyi mobali oyo atanga mingi akolinga mosi na avandi na ba mosi na eloko te akozwa kaka niveau oyo mitie niveau ya mibali oyo bando vila soki omi se respecter otie na niveau na yo ya kibo mama kibo mwasi ki danser zo bois ki pembeni omona kaka okende liboso mibali bakoza bandako ya bako respecter yo et puis ba danser mingi na epite soki ezaka nini trop parler balobaka mingi balobaka ebele mono ndio mais ko le bolo ba malamu nzoka koloba mususu ozoloba mabe ozonuire bato mutu musu avana di longolango voilà papa iga a zuyo na période moko yo koma chef ten ya ba danseuse na ngi po exception no musala papa iki po bato pe bazomoni mingi na kati misala ya ba droit d'auteur makambo to nito beta siko e ya musane pe ya nini asaka la société sokoda to ya rande mobile nanga aza politicien ige bolemo le malete mbenga aza politicien na Kisangani azalaki nanu conseiller politique voilà na baseli ba découpage territorial te na Kisangani azalaki conseiller politique ya Jaba Manisa Saidi azalaki asala na parti politique ya papa na biso nani oyo onani Pius Mwabilu CNC azalaki président oyo akenda ko implanter CNC na province orientale wana nanu bakati basali ba découpage territorial te azalaki chargé d'études na période ya pouvoir ou euti koleka ya papa Kambila mobali nanga wana mona kawana asala pena papa nani Auchai papa Auchai asala pena ye mutu akenda ko implanter ACP ya Jatini Ngobila ava ebima na Kishasa mutu akenda ko bimisango na este eza mbali nanga mobali nanga aza na ye politicien mais azalaki na Sokoda bateki lokola directeur provincial akende ko implanter atia ba Sokoda po na yebite ba kota Kisangani ko imtacha ba bureau Sokoda ba ezaye pe aye ko ya lisusu na œuvre ya munene na période na ye tango azali directeur provincial ya Sokoda pe chose grave bangundiste bangunde fo bayoka na compagnie nini esi epesa mutu notification ba notifier yo sambongo ya frais d'installation
asala biloko wana nyonso ba bureau monaka na ba durba na nini sokoda nyonso eza na este yenda asala ngo na propre mbongo na ye ya poche wana ka ndenge vie nyonso azaka patron kuna ndenge ka président za PCA azwa eloko te aye koya na dossier ya papa oyo nazotiela bino oyo nayebi te soki oyebi papa oyo papa Asani wa Lusomba Emmanuel. Papa oyo asala bandu babenga emblème ya armoirie ya pays na armoirie ya paix justice et travail. Oh lelo eza nini na biso po ye o reconnaître biso ba congolais. Il faut esini wana yango. Luka benda papa oyo awumelaki na Kisangani mutu ayebi ye azate. Ngapi na tikala oyeba te ke mutu akrea. Papa oyo azalaki kofana na ndaku ya mabele na Kisangani. Muto ya pesi œuvre na république yangoyo Zoumé justice travail et paix devise en mboka na biso justice paix travail ayena papa oyo tango amoni batie directeur ya droit d'auteur na Kisangani nde papa oyo paseleki atambola kenda abandaki mutu abandaka kofuta gouverneur na biso Jaba Manisa nda abandaki kokenda zana mo salaire na bafutaka na kanali ya mobile nanga Ige Bolemole Malete wana azali conseiller politique ya Jaba Manisa Saidi siko tunanga nini to bandaki songi yango pe ande siko de photo fanenga o eza siège nanga te kote na vimbelaka awa tokei papa oyo moni oyo mobali na ngai papa oyo ayekolela talangai na 2023 na ba poto soki muta sale loko aboye aza riche papa oyo ndenge bozomona eboye papa oyo ayaki avandaki na ndako nanga mobali na ngai na ye moko afuteli biye na mbongo na ye ya poche po ya Kishasa ya ko déclarer ba droit na ye ko déclarer ba droit na ye et pas président Fati na 2023 papa oyo ye baye na mobali na ngai tovandi na ye na ndako malgré ça mobali na ngai na bambongo na ye po aza politicien avéré aza politicien bébé a politicien te mobali na ngai bakei ti bakomi na présidence chef protocole ya président de la république Mboma asali audience mobali na ngai na erreur asalaki azobima na ndako na ye se chéri lokola président zo yamba bino lobi mutu ayeba te buzoba na ye asalaki mama Bazaiba Mama Eve Bazaiba wana aza ministre d'État na environnement mama Eve Bazaiba ayoki tata oyo aye na Kishasa mobali na nga lobi te lokola aza quand même mama na biso ya chopo tokende ko présenter ba civilité bake ko présenter ba civilité ba fotongo kutu na chango wapi ba mambo banda kotia ndenge zana luka azochela biso akobando chela bana mambo mona bake ko pesa ye kaka basala ba pesa. Voilà, bandeko bande landi to komina suka ya 3e session na biso awa. Merci de nous avoir suivis à partir de là où vous êtes. Surtout la lisura ko pesa benga biso opesa lisura na soko bengi biso aussi biso te komi tun samate tikela biso audio ya lisura auto ko beta yango kaka ndengo lingi to beta yango. Soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionne ka ndengo wana. Alors, on se retrouve demain avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Allez, chap chap. Et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place